Moko, Mibale, Misato, Minai. Voilà. 25 000. Na fani kaka na lopango bomoni ya to répétera awa. Chaque Congo ayo pesanga mbongo na maboko $500 parce que kuna ndeko moka sali voice na motema ya mabe na motema ya ko diminuer Congo na motema ya ko sisa ba musicien congolais valeur. Lelo 5 continents et d'autres là ma solo ya mabe ya boye ba musicien ba détourner mbongo ba musicien ba détourner mbongo ta. Adrissa tipo. Akeko ça la voice ya kozala na maîtrise ya ma solo o ya yebité. Et déranger ma kasi na komona ke Philippe Jazé quoi atanga komonanga petit wana ngai boye waze kwa kutinga na mboka oyo na 97 ba nzanga meilleur chanteur déjà na yembaka na ba souffrance ebele ya ye na Kishasa masange pesi contrat et puis biso ba manda petit wana na retirer numéro na ngapa na ye. Et na moni ndeko moko bendo sona tangi bozi ana redi ya misi mbili belle manda chante ba miyibi bendo son yo salaka nini lelo bozo diminuer culture oyo boyebi ke lelo internet ezana makabebelo sali voice oyo maîtriser le côté ah nazo ba au nom du Seigneur nazo ba na kombo Yesu Masia. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Merci beaucoup à tous les chevaliers de la plume de l'association de presse en ligne du Congo, APELCO en sigle. Encore une fois de plus dans cette belle émission face à la presse, une émission conçue par nous les professionnels de médias en ligne. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'un des artistes musiciens bourrés de talent au nom de Koumou Manda Chante. Avec lui, nous allons essayer un peu de développer à ce qui concerne la thématique des détournements des fonds qui a été loué pour l'obsèque du général Defao, à qui je dis déjà salut Koumou. Ouais, bonjour mon frère. Koumou quand même à longola cache né pour que boyeba. Koumou première question Zali. Pour un respect. Pour un respect et puis première question à Zali la manière au boyeba na kina général Defao quand même batuba ba histoire. Bon, merci pour la question à eux. Na personnel bande gonyo so baya wa batiki ba occupation na bango. Baye pour na ko sauver intérêt ya mboka na bango Congo, ya mboka na biso Congo. Na pesi bande gonyo so baya mbote, na pesi na souhaiter bango ba bonane na ndenge toza na plateau. Merci. Motuna na weza motuna moko très bien. Ngai na kutaki général des fois on a kata musique na Congo. Et puis tant on a yé bandal, je pense que na botaki courage ya kupusa na pemene na ye à l'époque azo répéter na makanza. Alors ma prochaine est facile. Liboso toro mona azo na njili pa ya bakulutu na biso ya Bwens que son nom repose en paix ya Bwens pa kufa. Awa na njili pa ba Toussaint Bwens to kutana na ye, aya rapena na serge musique to kutana na ye. Mais na ko kangama na bena bien na wenge tango na koti wenge donc koyeba na ngana ye akitango na yegi wenge. Merci beaucoup. Selon ba rumeur tozwa que général Defao azalaki moko ya ba partenaire ya wenge ko soutenir bino mso mambo bilamba ko pesa bino ba orientation. Si parce que azalaki na leki na ye moko wana na kati ya na kati lisanga wenge leki na ye o ndeko na biso Adolphe Wengezi. Adolphe azalaki leki na ye pire petit na ye. Alors le gars Adolphe pas ngaki makabasap vient na pe makabasap donc a comment obligé comme ma vie na na kati pe ya wenge pour ne déroulement on a ça à l'époque donc merci beaucoup à tous les chevaliers de la plume encore une fois de plus. Koumou to continue vif ya sujet na biso, on va commencer quand même par l'actualité et puis to rechuter à ce qui concerne bana hockey. Actualité za ko imposer biso $25 000 tolingi toyeba $25 oyo ezolobama ke imiko union ya bamisien congolais bolie oyo bazwa $1 000 o bolie wana source nango eza ya wapi bamisu balobi gouverneur bamisu babi ministre culturel mais yo moko za témoin oculaire source nango ita wapi. Bon, merci na mutuna na yo ileleza kati ya mboka ya boye musique taba talentier musique niveau ya ba kombo ba grand maître Franco
musique niveau ba grand maître Seigneur Rochero Taboulès, musique na mboka ya papa Wemba, musique ya mboka oyo na biso mon frère, eza musique moko imatsa biso na imatsa mboko na niveau makasi. Et na senga l'état merci parce que ba dirigeant ba sali biso honneur, ba kundi général des fois on a honneur parce que là pour la première fois on a côté musée na moni ninge ba saki décoration vraiment ba kundi des fois on a honneur ya osana. Pour na motuna na yo ya $25,000. Tongo ya mercredi chaka kongo na 8h30 à Benginga. Alobi na manda gouverneur azo yamba biso na tuniye wapi awa na ndako na makampani ngabimia bongo bolobi on la hâte comme ça bon na komba gouverneur na respect na yeti pas gouverneur na kutana bandeko et avant na ya na tunaki na téléphone na lobi est-ce que ba famille a des fois au pe bazali alobi oui noko na bango azali na ndeko moko comme Chirac ngabi oui na bi Chirac parce que na zakana Chirac na grand na général de FAO Nicolonio soto na ofana bango na zaki déjà content na ya. Et nazana lisolo ya kati ya imikote nazalaki membre naza membre ya imikote parce que imiko zaki association moko salama na kata mbuka oyo mobutu mta créer kango mais nga naza membre ya imiko na mboko lelo te parce que imiko za rasute bon na kokoma to koti pa ya gouverneur na moni famille de FAO na moni pe ba musicien na moni kulutu na nga Ser Mbilabel na moni kulutu na nga Redia Misi na moni kulutu musu Jado de Cambodge président Dio Salemba a Chaka Kongo et to fandi Adolphe abenga na téléphone. Même si on a pas gouv, on so combien on a bien combien. Adolphe parle ndibiso, aïe. To sol la gouverneur, bato bazaki na parole au gouverneur, na mis assistant na Blaise Buyeye, bato bazaki na parole balobi na gouverneur. C'était oyo Redi a mis sa betaki ezalaki gouv, to lingi to yembe la defa ona place des artistes. Donc to bete la musique na place des artistes. Famille Pesengi bon, oncle des fois na bisorabi, bisoto lingi pe na makanza kuna famille Sengi pe big star betaka chaque jour. Akam to kenla ki pa ya général des fois on a famille Sengi et pas ya gouverneur pardon, to kenaki na ngwana. Et maintenant famille Sengi ba kunda des fois on a qui sentent. Gouverneur arabi en tout cas ne to na moya lelo cimetière na nécropole. Et ça na ba musicien nyonso ba jaki biso na mboka à l'époque ba qui même na papa wemba na loja ba boyaki ba jaki biso à l'époque ba que la même question ba comme cimetière na ba ça na kikuti mais gouvernement boyaki mokonzi na mboka awa depuis tozana bino mokonzi a reçu botalier après ça na transport ça na obligatoire te mais en cas signe moko ya symbole santini ngobela gouverneur na biso mboka après ça biso transport et to kabola gango ego Naba, 2 membres de la famille, 8 personnes qui ont tout transport. Et merci parce que Gentini Ngobila, Batouba éviter na kata Kishasa ou na kata Congo azali nani na musique. Gentini Ngobila zago mutagi mutafana na taboulé ya saki ba production ya papa taboulé. Gentini Ngobila azali muto azaki producteur ya Carlito Lassa au le sambela nzambe pona Congo. Donc ayebi ba musicien ayebi musique ya Congo. Organisation ya imiko oyo tuninga wa bango mutu baza ba coordination na kata coordination bakeye ko beta mikana na bango nde oyo senga ki ba bimisa montant ya 25,000 ngai na ba sœur ono ba Mbilabel ba Redia Misi ba grand-père Bozi Boziana to yebaki na biso kutu et le côté ga mikande côté na hôtel de ville pour bimisa 25,000 mboka oyo na kata mboka oyo loka bomoni boye. Tout le monde papa Wemba kufaki bomonaki batsaki podium ba orchestre betaki na bandi ngana bino to yebike na kata logistique ba bimsaka mbongo moko ba pesaka ba mission au moins $100 ya transport pour na orchestre rubrique wana ezanga raté soki mission moni na kufi ngai na participer na ba mingi ya mboka na ba kuluto ba précéder biso ba kufi o bandeko ba kufi nazaki moi témoin mo mebele mais na yeko mona makambo ngo tangu kinkesere mena ya kufike na kati makambo ngo bambongo etikala kana ba poche bato alors na baki na kozaka suite parce que ngai na kambeleo na zuna na église na ngana bima et puis na banzela ba deoi mbongo ya mowei ou bile matanga tolera ngoti alors 25,000 bimi biso peto yeba na biso te to fani na biso ngai mutu tangu na kei na structure na sala studio esika moko na pauvre de FAO que son nom repose en paix a on a 20 mai na kuti Chaka Congo
na ba journaliste mo ya biso Kinshasa awa mibale na kata studio mosika te na moni grand-père Bozi Bozia na ye likamnini avie ono nzembo linga sama pona defa ngapi ah bongo basoli yango te kaka boye basoli pona mbongo te basolaka pona koyeba bakobenga banani bayemba et nzembo ebanda déjà nzembo ebanda et puis tout d'un coup ngana ye na kuti nzembo siko eza na bato oyo bakolela defa te entre autres ngana bino il faut tout le monde ba kolo na mboko baleli defa nazio audace na numéro na ngana bengi mama chala mona nazo pesa ye respect sikazali natangi komone na nenga bien na bengi ye pona bana ye ser to structure mo salami awa pona koyembela ko sala hommage na defa alobi manda abo benga na retard bo ndenge ni bo benga ngalobi na koya ser ba to lobi nango aye ngamutu na bengi ser mbili ya belle nalobi na ser mbili awa to yemba defa yo yemena defa to yembela defa yo yemena defa mingi na featuring et on a bien koyemba ser ba aye sans condition nzembo pe comme le étape ngamutu na bengi monsieur Félix Wazé qu'on a vu na allo na respect kulutu awa tuzo mbanzema defa o tinlenga numéro na yo go uti poto numéro na tinlenga ya Paris o tinlenga numéro na Kinshasa ya on a bengi yo yeba ke tuzo yembela defa a répondre nga bi na ndako nzambe na bango balelaka mo weite donc ako soki kutu na yebisio manda yo ko na oyemba te donc ngana koyemba nzembo wana te na ndako nzambe na bango baboyi donc eningo lobaki ngana ko forcer te na salaki participation ko benga pourquoi na sali ndengo wana général Defao na 1991 na uti poto elongi oyo epolaki nyonso wagelanga ba mauvais sort ye mutazu benve na ye na 91 na misu ya Claude Montana Kabenga akamati benve na ye ya rouge ba démarrer yango ba memenga pana bango na kisantu bake ko traiter ngai elongi oyo bozomona lelo nzamba sala bikambo pa ba Defao na zongi na église abima batsenga mafuta oyo babenga ya cha na zwa kimia ya libela Defao wana bozomona wana na fanda na Kinshasa awa général Defao wana abenga nga na Kenya na yo moins 3 fois na nzela ya producteur na ye Gilles Nsana. Donc pour moi na libota nanga na foyer nanga na libota na biso na ba entourage nanga Defao comme un grand frère mogobo. Donc ko rendre hommage na sala ki ba fort pour nzembo Simba ezaki po na pesa ta ya ngai na motema nanga na place ndo moni makambo wana na ninge lekinde ngwana 25000 na fandi kaka na lopango bomoni ya to repetaka awa chaque Congo ayo pesa nga mbongo na maboko $500 parce que kuna ndeko moka sali voice na motema ya mabe na motema ya ko diminuer Congo na motema ya ko sisa ba musicien congolais valeur lelo 5 continents et tala ma solo ya mabe ya boye ba musicien ba détourner mbongo ba musicien ba détourner mbongo ta Redi ya misi grand musicien na pays ya boye a détourné $1000 ya camarade na Defao pona nini biso na bino to ko ni masalite modèle ndengo batandi na balabala boziana $1000 manda $1000 nganga ne ba ko tikela nga $500 na tuni Chaka Congo ya nini $500 oyo Chaka Congo nenga bimi na porta lopango ndire bazula na ba ya nini $500 oyo ya transport gouverneur mutapesi ya transport ya nini ya on a boye ko leonga bina ko simba yango nanango alors pourquoi sikoyo mboka ya boye ndeko wana mususu wana na ebite soki mutunongo yali adrisha tipo akeko sala voice ya kozala na maîtrise ya masolo o ya yebite biso ba manda to mona kayena ya Dio Salemba président Dio Salemba biso na respect envers ye président Dio Salemba to bani makamona to salise to bengi batu pona nzembo po bango ya ga nzembo to bengi batu pona nzembo to convaincre ba redi ya misi po ba poussa na pembeni wana parce que bilongi musuna kata Kinshasa comme souvent poussa les gars ba premier bimi yango pe ba premier bimi ndeko wana akotanga ba kombo o aza na maîtrise mon côté atangi ba kombo illégalement grand-père Bozi Bozana azoki ne $1000 ngandite so botuni na question web sabino Redi ya misi il avoue que azoki $1000 azoki ba pesa ke pour na transport orchestre na air beta na mboka o bandeko na bandeli bino esala makandengo wana papa na biso vient na biso Lutumba Simaro akufaki ba pesa ke biso $1500 na structure to yemba et papa vers qui ça vivant bon le tout na ba pesa ke ba orchestre tout montant wana po ba beta po na obsèque ya papa Simaro ba pesa ka bambongo wana ezaki te ba musicien ba kei na caisse ya mokonzi na biso ya ville Gentini Ngobela babi biso to ko yiba mbongo non
mutakaboli bambongo wana yali président Dio Salemba oyo na benga plus de 6 fois tangu Chakagonga pesinga $500 on a pona tuna ekulutu makambo mbongo ezali nini makambo komi disperser boye tozo comprendre rien ayamba téléphone te alors donc ngana za muta mungwa naza na ba rôle naza na makambo ba belé makambo bebele parce que ngana bino to tanga boye boye bi pas de outil naza salité te et na kata période nazali manda chante na yembaka un point par naza na sistaka bino ba journaliste na sistaka ba ndeko nyonso na kata ba matanga et na yaka ba matanga parce que nazali muto na lingaki mboka na Congo na fana na poto te et déranger makasi na komona ke Félix José quoi atanga kombo nanga petit wana ngai boye wase kwa kutinga na mboka oyo na 97 ba nzanga meilleur chanteur déjà na yembaka na ba souffrance belé ya ye na Kishasa masange pesier contrat et puis biso ba manda petit wana na retirer numéro na ngapa na ye et na moni ndeko moko bendo sona tangi bozi ana redi ya misi mbili ya belle manda chante ba miyibi bendo son yo salaka nini lelo mbongo ba pesi transport pour na ba orchestre ya yo adresse zo na posa oyo kozwa mbongo transport pour na orchestre fallait kozwa ozana orchestre te ozana orchestre te botika moteur mabe lelo bo diminuer pays quoi et to ça va dirigeant pays bilongi na bino wana ba mba ensuite et ba koza ba camarade na bino te bozo diminuer culture oyo boyebi ke lelo internet ezana makabebelo sali voice oyo maîtriser le côté ah nazo ba au nom du Seigneur nazo ba na kombo Yesu Masia o tu na bimisi awa Philippe José quoi il faut respecter les dia miss banzembo azana ngo il faut respecter Mbilabel ba Beyanga ba Nairobi il faut respecter grand-père bozi na banzembo de A de à Z ngamando kuta ngana musique et loko ni ko menacer biso ndengo wana facilement comme ça ko menacer biso et puis ne bozo yi bana matanga nzela mboka ko bonga te nzela ya mboka o na Congo eko bonga au nom de Jésus mboka o banzela ko bonga mutema wana nde ya bino botikango mboka yo ko bonga banzela ya mboka pe ko bonga tonalité za mabe bolimbisa nga mais et toucher ba bota na biso et toucher ba famille na biso et toucher ba mission na biso na ba groupe batanda biso na balabala ndengo wana na ba valeur nga na bino dulota na téléphone bozi na bo PC place baza ba grand mission pays bolinga kufa po na bonheur bozi na $1000 ko sala nini famille ezoki droit nango na l'état mbongo ba bimisaka na logistique bango ba dirigeant ya Imiko mutu balobi ba kabula batu mbongo na ordre moko dispersé so le bina na même Félix José Galo azo bananga ngana za traître na sana e cop nini na sana eli soni Paul bakinga na za traître na même na parquet ngaza na parquet Yesu Masia pesa biso respect ningongo na biso defa wakango ake nango parce que to yibi mbongo ozana ba preuve te zo ba biloko na bakamata ningongo ya biso ba pesa yo osala rango donc batu na mboka oyo toza na maîtrise tozo bo mboka na biso surtout kota culture na biso na côté ba comédien na côté même bino ba journaliste même na côté na biso ba musicien tozo boma to komi mbangu na nini et puis ngana zo senga famille vraiment basa l'effort ya kokota makambo parce que famille eyebi ke biso oyo batie na balabala po basambwisa biso famille eyebi ke biso to ye na biso bati et famille eyebi nini to sali awa na ye retard awa parce que fa to ya ba famille na Sokoda po pesa ya nyoka longa abombaki enveloppe na cadre ya Sokoda ba pesa parce que nga ko pesa nga vama tali poto yango boye ko pesa donc uti ko na Sokoda famille uti nzasu moi eloko muke na droit ya kombo ya général de Fao donc général de Fao pas ali molimo neza na kimia mboka ba tonorer musicien nyonso nga na kombo ya musique na sengi ba musicien merci ba musicien nyonso ba ya nga na bino na kata mboka oyo tomoni ba matanga ebeleleki omona oyo mso Côte voyage ayete oyo mso fayina ndako ayete nga na bino tozotala boye nazanga ki matanga ya King Kessere mener parce que fayina zana vient nga papa Wemba azaki na douleur ya kusaka na tête ofana na ye ba oyo la King Kessere na paye di pepe donc nazolo la débat nga na bino bandeko oyo bokomba aigri na yebi succès za eloko moko terrible nga yango ndalingaki succès za la soki bandi pa moko le silaka kanda ile bisaka batu makamoko et puis oyeba te que succès c'est sili quoi yo ko mona kaka naza na succès mais c'est sili kala quoi bo fingi batu ba sela loka bambonga kala bo fingi batu totala kabino kabo là biso zo travailler kana kata pays et puis na discipline bo tika comme mboka oyo na ba continent nyonso ke mboka oyo mboka kitoko lokwa mboka oyo ezate mboka eleki mboka oyo ezate yango biso ba manda to fana mboka et puis très bien quoi mitema na biso za la malamu to za la juste moto mayele pena moto mayele biso ba Didier Mumengi ba Evariste Bochab bata mayele ba ba pesa ko placer ba mo
grand frère na yo bozi na yo wase quoi golo ba nepe ah vie makamni ni rien o ko tandaye na banzembo ebela za nango na makambo ebela za nango na kata pays oyo ça est dérangé liloba ona golo ba suya ya bien ya malamu ya ko bisa bino ba congolais o bozotala biso o bozotala ngai frère na bino leki na bino ya na bino chanteur na bino ya mboka et déranger biso so bo moni to ko sala na ko sala eloko yo ya li droit de réponse les alika ki mabota na biso etalo bi oh moi na tuna boyibi mais nzoka boyibi na bino ti esika mbongo ebimi tozala te bato ya coordination wana ya imiko baye kokabula biso baye kopesa nga mbongo 500 oyo na tuna asa bimi tobenga na batelefone bayambaka su te voilà donc je pense que contribution na nga makasi na famille Chirac oyebi abandaki démarche à Sogoda bomo na PCA nyoka longo et lelo noko na bino azalaki na kata ba réunion tosali na bouve boyebi tosengi bino la direction hôtel de ville Gentini Ngobila excellence Kulutu tosengi bino merci matangeleki très bien modérateur avec moi bunga bunga yo présenter yo et pas yo présenter directeur ministre de la culture et pas mais sinon na bonzambe des fois aux agréments motama la musicien nyonso ya Congo à l'élite des fois ils ont déjà témoignage moko oyo et ça dit très bien na ba yo bozo bunga nzela bo bungsa makamna bino sala nzembo na yo sala kanzembo zana orchestre na yo biso saka awa zana orchestre na yo ba kobenga kape yo ya ko zo transport o ya ko beta orchestre ezate ba pesio eloko moko kuto luka ngo fraudement posa na droite o komi ko tanga ba komo ba tout facile illégalement monsieur parquet na biso za yeso to moko na te o uti prison mon frère Radisha o uti prison kulutu na biso sala uto akangisa kiyo na makama be ko lakisa ba tu misapi ko lakisa ba tu misapi et puis waze ko la mugalo ba pa manda baza ba catégorie na ba bato ndingo wana non na kota prison te na kokota ka prison te na zaka na banzemo na misa mboka o confirmer na za na diplôme na nga meilleur na kata mboka na betra ngo tolo te parce que zaki makama nzamba pesanga et boye na mboka o bokomba misa bokombo dimina ka bato na retirer ba numéro na nga na ibe kile na mino nyonso wana bo salije wana ya ko kondisa musique ya Congo biso musique ya Congo biso to souffra na et kile bo sala nyonso ko kondisa musique ya Congo na retirer ba numéro na nga na kozaka na bino te bo yali bo tumo so bazana bino mbala moko ya lokola bombe ko beta quoi. Voilà. Merci beaucoup, c'est l'artiste Manda Chante. Vraiment, Toyo qui est exposé, mais je ne suis pas quand même celle, Nana Sanga, Azakuna, Aza chargé de communication au travail, Kana Manda Chante, na Banaoke. Et puis nous avons Nadia GD, je crois que Nadia, tu peux avoir quand même la parole. Pour Nana, peut-être pour répondre à la question à chevalier de la plume. Mais toi au moins, si tu as une question pour que Bandeko Nyoso, Baza, chevalier de la plume, au boza déjà la question au tombolika Moussapi comme ça micro moko eza awa tout c'est parce que le micro eza voilà président moi j'aimerais vous poser une question moi j'aimerais vous poser une question et le connu n'est ça la que ceux qui artistes à Koufi il faut qu'il y ait un problème et bima vous êtes déjà aux arabes grands et en boka oh bandi musique les lotés est-ce que binomoko after bamatanga bon kakabo qui est na source te bon découvrir que banani basala que ceux qui artistes moko akufi il faut qu'il y ait un problème et bima ceux qui y a mbongo te ceux qui y a boé pour bamakamona to mona tango lisusu ngai na banzi mko liboso batangi komona ngana makamba boé na zaka na te mais na zaka minga assistant parce que moi so muta kufi to yaka les des fois autoki na souci ya rozala sika moko likamoko ezali pour tout l'ensemble Yaki dispo to yaki mais sinon ko lobaki o ndenge nini ka kota ba artiste so mambe samboy oui ba corporation na biso soit ba mutualité na biso muteza na moi makamwa ya moi mukia mabe mais na direction générale lelo ya société droit d'auteur modèle président José Razo dirigé je pense que ça na pouvoir rebeller ya ko yeba na ko coordonner makambe belé na discipline et puis na bola munyoso. Mais sinon, et je n'ai pas parce que mon tarotique à la date, ils sont les cas. Mais au Genève, il faut quand même bien. L'État a pessimiste sur l'ONAE. Mais bien, nous beaucoup de désordre parce que Belé Bayara, on a pour la Makamouldia, Gambon, Gamoui. Voilà. Merci beaucoup. Tout le monde est qu'on a vu sur Zana. Aux une micro, c'est présenté comme on a combo la chaîne. Bonjour tout le monde, merci. Maïta volume. Merci l'artiste de nous déplacer sur le dossier pour les avoir touchés, même moi, quand il est pas bon. Question de besoin étant musicien, ce qui beaucoup fait, pratiquement éloigné de ça. Pour que nous avons bâti,
lingoma na lingomba par exemple la presse ku feli mutu ko sala l'association de santé bongo de tali le ndenge ya contribuer même na famille to ba ke na biso ko feli ko contribuer à rater ko kita la famille te ezala donc ya kuma na l'état et puis deuxièmement ndenge bini lelo awa ke ba mbongo bolie tout ça et tout on dit la personne monte mais on éviter pourquoi et puis on va monter ta kenda à répondre tel bon ezala juste là et pas là bataille ba comme na bini oza lelo bi toucher même mboka pour reconstruire bolingo na bino to balise mpo mpona koboma mboka te nde toyeba bino foko bokboma ngo lisu te est ce que kosangana lisu te bino bakokende pa le gouverneur jadine bolabaka epuis nde basite komo bino mabe bosangana na bato babino mabe koluka conclusion ya bien to mpe po mboka ezalaka asali te non liboso eza motuna moko simple mais tant tosanganaki awa na bamusicien mbala oyo nga na tourne bloc mosapi nalobi est ce que ndenge toali awa nombre na biso oza ebele tokokoka ba 30 ou 40 tokokotia ne fiske montant moko te toyoka na totia po topesa na famille comme ça oyo tokoya na nsima ekozala nango normal en tout cas bakulutu mibale misato bazalaki wana barépondre babi a l'état kopesa mbongo so totie mbongo ndenge wana ekoma moto mosusu atie 30 000 oyo atie 10 000 oyo atie ekomi badiscussion bon mais sinon tolingi tosala eloko wana ya soki la direction de l'artiste a koufi, tu vois, montant mon biso to tsaka po et ça là que contribution à biso ya munene d'abord yango. Et puis la question à Mibale, o ya Tuni. Pourquoi ne pas de sangana surtout? Oui. Oui. Nous ne sommes pas salis. Tous a salité. Comme moi bimi po pas salir biso mais tous a salité. Na émission e bateau ba kotala tout ba komona que oui, bozi na salité, redi a mis sa salité. Maman mbili belle aza salité. Donc bakoye bake mbongo wana bango ba mise bakana ko zona côté mbongo wana na logistique o esalamaka ba pesa ba mise ba transport po ba mema ba orchestre ba sala hommage na kati ya makambo nyonso ndenge zaka to beti na ba matanga ba pepe kale to beti na matanga ba king kester menia to beti na matanga papa Wemba ya papa Simaro to beti donc makambo eza juste yebani lelo ke kosangana na moya lelo yebaki ba musicien mama Judith maman Nadia pardon yebaki ba musicien lelo basangana na bango mais siko ba danger za nini yo mutozo bebisa ba réputation ba musicien oyo kosangana ba tout facile nengona c'est ça le problème il faut zana na position na yo pe mananu ba musicien basangana parce que yo soko ye kaka bombe ngana linga na mona ga mutu moko tamusunga manda bona le makamba boy mais Adrisha a outil prison quand c'est ici la modèle nini wana. Et il y a des gens voice pour diminuer. Donc, étant mis dans 5 continents, il y a un monde pour diminuer le Congo. Donc, à diminuer le Congo. Nous avons dit que nous avons dit que le pays. Pour diminuer le Congo, il y a Franco, Congo, il y a Taboulé, Congo, il y a Wemba. Mboka ebo diminuer on maka mikende ngala ba détourner mbonga matanga. Des fois on a qui assister à 100%. L'état n'a pas assisté à 100%. Les musiciens ont assisté des fois à 100%. Bino moko coordination bo zumbongo na ba ya na bino bo sangani bo kaboli bato na bandenge na bino et puis bo tanda bato pour ko salir bato. Nzamba ko juger bino. Merci beaucoup. Les Alain des confrères Zana Simakuna. Ce n'est pas ça au télémé à Mina on va pas son micro. C'est pas ça. Comme le président de la chambre a assisté à l'assemblée. La question, les gens ont posé à répondre. Les gens ont posé et ils ont répondu parce que tout se répond. Merci. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Merci. Président, comment on a chante? Question à mes amis. On s'est présenté comme moi chaîne. Jonathan Sindani, Poutine de la presse, de la télévision. Question à l'Inaïba. Et bien, le MCBISO, au moment qui chaque Congo a cotisé $500 à la besoin de transport. Mais quand il y a un MCBISO 500 $, mais pourquoi tant on dit que les amants ont eu un transport au sein de la terre, au bon moment où la transport, ou soit déjà façon de défendre, on mis défendre par rapport à n'importe quel comme on a eu que les moments la transport $500, ou soit c'est vraiment les transport et ça va baisser. Déjà na maso to beta awa déjà mutako tuna tego pona ko défendre ndenge to liembongo pour te expliquer bino be que to liembongo te mbongo on ezali logistique mo ezala ba pesa ba musicien transport pona ba c'est tout à la juste vraiment faut tout à la juste langage ko ba to liembongo pona ko se défendre non 500 nations azali nango parce que na maîtriser ki li solo ya chaka Congo te et loko la bato wana bazomona ko biso de vakana ba mo ba sek ya on a garder ki yango
Moi, je vis très bien là, monsieur. Vous me marquez pas. Si on a mon tété là, ça vit dans la vie. Ça passe pour ne pas comprendre. Moi, je vis très bien là. Je vis très bien. Et il y a un boy à côté dans ma caméra, à gauche, à droite. Pour que nous sachions opposition satanique, je vis très bien. Si on a gardé $500 jalousement, dans le but de nous avons un bongo, nous avons un bongo. Nous avons pas un bongo. Mais on a gardé pour regarder personnalité nanga. Que batona ba toujours na bongo pour nous simza touche. Voilà, on a gardé jalousement. Et ce que tu as tangelo yango parce que yom to mo limo présenter biso na suka. Na tangelo yango ko moni moko mibale misato. Minai. Voilà. Merci beaucoup Jonathan Nijigal et puis Dimitri na Saint-Thiabo clôture. Il a posé bon 10 000 clôturer casse. On a pas de cordon parce que le gars n'a pas ma partie boye. Merci. Mais sinon des ordres parce que et cette fois-ci le gars dirigeant le pays moni ndenge Satan alinga kota pour diminuer pays dans comme musique. Nde moni salité qui m'a cassé. Mais sinon dans l'ensemble bamakamona ezakana bien organisé. Ezakana na problème moto. Soko ko benda na bato bayela ka ndembongo. Moni oui, mais vous si on est allé na bato bayela ka mbongo moyi. Mais sinon soko moni boye ngeti ngana une assistance parce que na ebisio ba témoignage, na ebisi bino ba témoignage ya général des fois au comment ngana zalaki na. Ya yemo ka kabila nga bilamba ebele apesa ba conseil ebele amatinga ba avion ba Kenya wana sala ngo pendant 6 fois aller retour ebele. Donc dans le témoignage il fallait quand même faire l'effort il y a paix bolingonanga vis-à-vis na. Merci Bongania. Ça va former batou ou comment? Non. Parce que le rôle ngana liboye na outil na ministère de la voix na dewo na chorale. Na yembaki na chorale ndena yo comme musicien. Ndena yo comme chanteur na pays. Donc na ba interprétation nga na koyoka ba mikolo ba chanter la mine na pays, ti me minga na ko komisa na place. Donc formation na jongo na chorale na kulutu na biso autotika biso donc c'est le temps fou. Donc ngana zo formation kuna makama ba formation oyo agyo no na yeko za formation na mon école moko te pesa ba formation ba parina et pesa ba formation mais ngada za na mona kana nzamba sala ngondire donc na ina ngona to so na kotu kuna na ko panza parce que na donc nzamba pesa nga nyoso apesa nga ngopela bo donc ata guitare so le sali mon on na za ka présent donc ngana ni ba pour éclaircir opinion que affaire formateur na musique obino ça la musique typique et ça ou bien ça formation ezali le quoi biso na kata ba orchestre boye le ba mission ba ko rejoindre nga na structure autour ba banzemba vesimaro et belé ba niveau ba zaki na niveau ba komi ba mati quand même mais ngate mna ko le ba mati pona nga ça dit bazui mateya à travers nenge todo sala musala bazui mateya maman mais ce comme nga ngolo ba ngana former ki bango na comme menteur. Voilà. Merci beaucoup. Merci maman. Dimitri Clotilde. Il y a des gens qui ont des relations des fois au tali qui ont des penalty. Mais sinon on a ebisio ngai na misu ya Jésus Christ. Ngai na yaki pona na yaka pona mbongo te, na yaki pe ma général des fois pona mbongo te. Mais na ebisio ke mutu na lobino azaki pe na kata coordination de tout na mbongo. Ebele ba ila ka mbongo parce que na ebiseki bandeko momi ke leki ngai manda na yemba ka musique mais na teka ka pe mboa. Batu ba seka mo eta or na kata kishasa awa mutu na mutu azaka na moi 2 ou 3 activités pour na ko survivre. Vous avez alors batu musu azali wana asaka cop moko te. Yango mo pesa bango kanda ba komi kanda ya koloba kama belé il faut moi cop moko ezala ta pa moi sinayo ata pa ba camarade na yo cop moko fezala so cop ezate o kosilera gaga. Yango moni auto na yo boni tsoke ko na bimite parce que ça 100 cop. Et puis, ma prophète, dans 100 copes. Merci beaucoup, Dimitri. Koulouta Dio Salema, na benga 6 fois à Yambate, à rappeler petit. Donc, pas de considération. Merci beaucoup, Manda Chantaza, quand même président, il y a Bana OK. Orchestre cher, il a fait Lutumba Simaro Massia. Production, il y a Laurent Sokoko, Otozoyoka, Ezaneni. Oui, ils ont un projet, ma bonne Samé Raming, na Maboga Nzambe. Ils ont un projet. Laurent Sokoko, un grand mécène, ça sera plus de 80% de musiciens. Là, tu vois, on a noté. Et Aza Tata Yabana, un grand frère. Aza Makamnaye Belé Malam Salaka, ils ont la musique. Mais na comment musique avec Mbalo, Bishom Zozo Kende Kuna. Et bon, ça m'ensemble trop Kende, na quelques journalistes même trop Kende, toujours Kende. C'est pour bientôt, ce qui février, si les mars c'est aussi la tête. Na bon, ça m'ensemble mais projet va passer à Namabo Gaïs.
À part ça, orchestre aux arts organisé. Biso ça très très bien. Tous les retard pour na matanga oh il y a général des fois au moyen to ça acoustique tout ça qui banzembo Vesimaro, Papa Wemba, King Kessere Meneya, Papi Tex, Nanga Moko Manda na saki 3 chansons Ibrahim, Socrate, Nanzemo Mozana Liberté na bandela ngo na combo ya Grand Mayas Gilles Vasimba. De tout ça là on peut passer ça. Mais sinon dans l'ensemble disque il y a Kondo Simaro, to ba to sala 6 chansons na ye. Il y a Yemoko et Sala Baba et puis 6 chansons il y a biso ya groupe. Autre fin février ou fin mars. Mais sinon acoustique ezoki mota. To ça même sacrifice oyebi que na tsaka tentire na mutu na kataki kovo kaka pona kolobaki ah grand frère akufi il faut na bimisa pena motema kolobaki to kiti drapeau. Donc bomoko mboka to ibani na ko makambo. Soko zali mutamayele azaka ya classe kaka te na mutu na koyeba ko placer. Sagesse c'est le batanga rango te na ba campus kuna tete. Il faut qu'on le replacer. Alors, tout solo li quoi. Merci beaucoup amis internautes, merci à De Presse en ligne du Congo, appelle quoi en sigle. Je vous informe que la semaine prochaine nous allons encore recevoir nos invités. Boé bango kala troté ba invité au tozanango déjà ce lundi, ce mardi, ce mercredi nous avons encore des invités à recevoir. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine numéro. Bye. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.